rubrique réalité qui nous avec Pati Malanga. Somia ba Congolais ne sont boni. Oui, qui mezali mwanamboka Isa na pesio longo nyandenge o pesinga suma kokiwana Nicole Bele mwaite ya koyambanga ilelo zila emission ayo depuis masolo na biso na tililo o tianga na liste noire na éviter girando mais na moni déjà saison singa aussi ya makolo na yo na pesi longo nyamoka kosoa ba kongomani ba kolanda biso pe na pesi longonya na mwana mboka excellence Élysée Bokumwana azali autorité morale à parti politique na biso puna sans oublier chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi na bitumba ko bunda butulo kola moyi pona koluka kimi ngelo tout etandi pe mapinga wa biso FARDC longonya mokakoso na musala bwa kosala kuna na kati ya est ya mboka biso pe na kosenga na ba jeune ebele ba na ko s'enrôler massivement na kati ya armée na biso pona ko porter quand même soutien Liboso ya armée Nabiso. Sans oublier structure Nabiso va communicateur CCN, les communicateurs du changement pour la nation congolaise, membre de l'Union sacrée. Oh, on a eu mutunaza pour Kambayango actuellement. Na pesimbo te na ba communicateur baso ya changement dit. Oh ba lingi changement. Il y a d'autres communicateurs ba changement. Non, il y a les communicateurs oyo bazawana inikima kaka pona mosolo kanyaka. Les communicateurs corruptibles, faciles à les manipuler à travers le billet vert. Mais biso toza ba communicateur, il y a changement pour la nation congolaise. Donc pas na billet vert. Oui, biso toza ne pour na ko défendre rien. Billet vert ko défendre rien qui va valer. Ceux qui ont bundé la mboka o de vivant à Condé Tshisekedi, o dans la souci ba congolais peut au bunda du sous pour un changement. Mais ceux qui ont bundé la mboka o te, o yebi paso ba congomani balikana yango te. O yebi paso yo sala ki ba Thérèse Kapangala. Paso esala ki lelo oyo ba Hussein Ngandu. Paso esala lelo ba Fred ba kota mabele. Paso esala lelo ke ba Fidel Bazana ba kota mabele. Paso esala lelo ke ba Rosim Kendi ba kota mabele. Okozala vraiment na droit n'erreur te. Mais belé nde oyo ba bosani douleur wana ndo moni ba komi kokumba ma lokola ba pate mais biso tozawana ba totokota na molongo pona kolandisama pe ko respecter ozali mot d'ordre ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi kolandisama na philosophie ya les peuples d'abord. Merci beaucoup Pati Malanga ben nazonga nene perceptionner ba information ya parti boni évolution za santé za boni oui pour l'activité za terre oui parce que biso kuna ngai etaki numéro 1 à ville à Kinshasa na kolobaki parti parce que vous êtes la bouche autorisée on a numéro 1 effectivement toza ko préparer au Itali action et belé d'ici mois de août so kinzamba sungi le début août awa na so banda ba tourner à ville à Kinshasa na banda na et c'est là qui soute parce que toza na kaka pona ko préparer pe ko redynamiser parti na so banda le sous ba tourner na d'ici mois de août awa pona ko faire préparer conscience à la population congolaise na au Itali ba enrôlement ezakoya d'ici septembre-octobre. Donc, dans le comité d'enrôlement, on a quand même motivé Bakinois à s'enrôler massivement. Bah, s'enrôler massivement. Non, enrôlement Zali. Vous rassurez vraiment. Vous avez rassuré Bango qui enrôlement Zali parce que déjà, c'est une disposition sont viables et valables. Où vous pouvez réellement qu'il y a notre en 2023. Puis il y aura l'enrôlement, l'aide de ces 4 matins ici, quand on a 2022, il y a un parti de la politique de Puna, ils ont s'organiser vraiment des corps pour accompagner chef de l'État cette fois-ci en 2023, tous à la majorité écrasante. Donc, tout ça peut être une 400, une 300 ou 400 de députés nationaux. Pourquoi pas le sous dans l'Assemblée provinciale, tout ça la majorité écrasante. Ok, vous savez que le chef de l'État a cette fois-ci un poids politique. Il y a vous assure, a décidé de pour épargner biso na mitema li kundu bidongolo misu oyo bazali ba hypocrite ba scribe ba pharisien ba ko boya ko tambola selon volonté. Pourquoi boni ko lobaga bidongolo misu? Est-ce que bino ko ça la hauteur pour que bidongolo misu wana misu na bango pe ko mape ya kozipama. Bandi mape ke iyo to moni malamu. Mais awa eslami boye iyo. Mais ce que vous devez savoir que la responsabilité est partagée. Tata Mokonzi Ekolo Azali, garant de la nation. Mais non, il n'y a qu'un seul chef de l'État. C'est lui, le garant de la nation. Mais la responsabilité est partagée dans le sens que responsabilité partagée. Partagée parce que dans le sens que au moins on a volé on a attribution à Batou. D'accord. On a attribution à Batou. Tozawana na institution président de la République. Tozawana na institution parlement. Tozawana na institution cours et tribunaux. Le monde qui a une responsabilité doit toujours partager.
Batu na batu bazana ba institution na bango o ba ko kamba ba ko tambusa ba responsabilité ko landisa na ba institution ba ko kumbela. Chef de l'état ça wana ka pona opesa ba mode autre nae. Maintenant mode de kiti mutu mutazana pona ko ba nenya ko ba responsabilité nae. Et jamais mon kondama ko ta domaine oza yete. A ko ba ka toujours ko pesa ba grande ligne. Mutu mutinde soit c'est la domaine a prouver monsieur de quoi qu'il est capable. C'est la même chose au kiti na ba beaucoup mais c'est ba gouverneur. Ba gouverneur soit ba est capable. Ba ko rendre service te ko la responsabilité na ba. Mais ce qui est incapacité, pourquoi ne pas prendre les dispositions? Dans la Constitution, c'est ce que vous devez savoir. Nous devons respecter rien que la Constitution. Moi, que nous dit Oyo et quand Arabi se fait la Macambubele, ok, ceux qui t'occupent au-delà, il y a énormément de que nous considérons en quelque sorte. Mais c'est ça le problème. Il y a des gouverneurs qui sont élus par les députés provinciaux. Et quand est-ce que vous pouvez être à mesure au long de la bateau déjà élu? Il faut qu'il y ait une procédure, il faut la respecter dans la biaisette pour ne pas battre action de tous les mots qui est dictateur. Il y a un moment où tout dans la réserve de Vabilo comme sous. C'est pour cela que tu constates que non, c'est à cause, il y a cause là, na par la responsabilité de la niveau de l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale, et ça qui est dans la minorité qu'on a raison pour laquelle au moins qui est dans la majorité, de comment il faut les contrôles, peut même mise le color là institution. Mais cette fois-ci, tu comprends de bâger on est dans le tambola. Il y a un moment où tu as changé modalité et tactique de jeu pour que tout le monde se combo kana ndenge o bisoka tout d'abord lingela. Mais quand même ba comprendre même un membre du gouvernement na pesu longonya vous représentez na Élysée beaucoup moins na ba sa fils ministre budget Moussa Malam tala ndenge le budget est comme quand même colossal. Na pesu longonya appelle sous la ministre il y a environnement Maman F Bazaïba coup de chapeau. Maman F Bazaïba longonya mokako swana yo na banda ko mona yo tia makele libanda tanto ina opposition na kanisa ika ke soko koti na manjwa okolanda pe kaka même lignée wana ya ba ministre mususo bazalaki ko ganga metant ba koti na ba affaire ba charger mais yo ozaka ka intact strict modèle pe cohérent pe différent pe à tel point que même ba expatrié ba komi motema li kundulu ko na parce que kangi bisik padusu na ba banda ko luka. D'accord, il y a pas OK très bien. Mais motuna moko parti motuna oyo bandeko balanda biso partout via YouTube balanda biso na libanda na mikilibi ke partout dans tous les 4 coins du monde na lingi olo bapena na bosembo nyonso ozana kondima ke na niveau oyo to komeli kino to kuma na suka bilan ekozala positif. Merci beaucoup mwana mboka Issa na motula malamu ayo ngai se wa Congolais na yo na to bandaki na kosala na mwaka katikati ya potoke na suka na yo ate pona wasala hypocrisie na yo ndipo na lobo solo ah eza télé vérité. Merci elo nini za ko rassurer ngai ke nazana kondima ite bila mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi to koma na suka ekozala toujours positif par rapport ya ba axe nyonso nga na sali comme analyse. OK. D'abord ya liboso na moni lui-même en soi son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a d'abord la volonté. Yami Balé aza déterminé. Yami Satou. Pe Yami Satou na monisco yo aza ko pratiquer yango. Toké na volonté entre autres. Toké na volonté ko éclater net nini. Potondi maki to mona volonté. Na volonté o na lobi aza na yango ya liboso. Ayebisa biso ke na ko respecter ligne ya ba disposition constitutionnelle entre autres article 43 constitution o za ko parler biso sur la gratuité de l'enseignement. Et le lot a matérialisé en gros. Et la tinzoto. Et c'est sous slogan très. Bah papa va dire na 5 6 matin que c'est une école primaire on a coûté $200 $300. Le lot a commis concernant l'économie. Il y a mis balé détermination. Il y a mis balé. Ayebisa kibiso ba Congo mani que ceux qui a commis na ngwende à pouvoir oyaye na o etali budget ya mboka biso et ko tale sous le lingue ezali la kiti. Et le lot moni yango. Dans 3 ans, to commis na budget à 10 milliards avec réserve d'échange il y a 4 milliards à 5 milliards. O etikala ko sala Satou. O etikala ko sala matin na mboka au Congo depuis Congo comme Congo. C'est la toute première fois. Il y a Misatou. Na moni quand même a rassuré ki biso que non to ko yeba na ko mema maso pour que état de droit ezo place na yango. Les loto moni yango ba prisonnier politique baza li sous-souté. Les loto moni yango ba exilé politique baza li sous-souté. Bandela ba prisonnier politique baza li sous-souté.
ba exilé politique baza li sous-souté les autres moni ba arrestation eza ko salema d'une manière à une autre grand ngolo ya mboka oyo baza ko tambola conformément ko landisama na respect à ba principe te ba ko se retrouver dans Kaboul azala lelo devant ba juge et en plus Jimmy Kitenge jusqu'à preuve du contraire azomona na te par rapport au lobby na tunyo kana bo petenyo. Merci beaucoup mwana mboka Jamal Kabundi mwana mboka Jamal Kabundi azali congolais ko la ba kongomani nyonso tout ce n'est pas dit ceux qui sont politiciens nde ato tenir ba propos na ya busambulu e ya molongo banite o ezana ndenge ya malamu te bandi makaka yango na limemi apo za politicien batiko na yango non ba lobby liberté n'est pas libertinage il faut toujours la réserve surtout chef de l'état a toute une institution Tala chef de l'état la casquette il y a institution de la République. Bon, ce qui monte lobby na e bosolo, ça peut faire un problème. Bon, ce qui monte lobby bosolo, c'est quoi? Il place on dit on lobby te. Ce qui monte lobby bosolo, to ke na ngo contexte wana o ya lobby wana. Ya ngo moni procureur, et ça chef de l'état c'est la justice. Procureur ayoki ba propos na ye et qui à l'atteinte à l'honneur et à la personnalité des chefs de l'état. Et raison pour laquelle tant oya yoki biloko wana alobi non nazana besoin na yo kayo na kambo lobaki Jimmy Kitenge ndio moni ba bengi ba kende ko yokai ça n'a pas un problème ko yana ba émission ndenga bande ko yabo directement monanité ndenge yo pe lokolo yi non ndeko Jimmy Kitenge il faut retourner malamu kotuna nani kotuna malamu nini ko aux journalistes d'investigation ba interpeller ba les faits ba interpeller d'une voix normale valable au mutio somoni yango pona ba attendre e ba yoka ye na makambo ya bimisaki na biloba lobo ya lobaki na ba incident ya lobaki ba ko créer na mbutu na bosambula baki ba ko sala nde ba bengi ba yoka yeke yo oza kongomani biza kongomani te otela so oza kongomani siko makanisi nini oyo esali lo ba makambo lobi wana olobi yango par rapport ya nini pe olingi nini ekoma na sima makambo lobi penda na matemi na sima na ko tindolo ba makambo mais na sima nango soki a se justifier a ozala libre na kozonga pe na ko évacuer na ba occupation na misala na edo biso to na démocratie nde angwala démocratie pesa que non ba interpeller ba yo ko na makambo yo lobeli c'est ça la démocratie. Merci beaucoup. Démocratie c'est que ba kaka mutu sa lo bosambula ko ba makambo elongo banite botika epoka ka to na démocratie non merci beaucoup. On est comme une libertinage. Merci beaucoup Pati Malanga, on avait que 15 minutes na rubrique aux réalités quinoises bana Kinshasa balandi ba yo ki ba message côté belé tous aux sport vraiment 10 secondes ce qu'on respecter message ya suka pour tous les canaux page publicitaire. Oui merci beaucoup na 10 secondes na ngana bolbaka ke non tous a besoin de soutenir tata mokonzi ekolo tous a ba hypocrite tous senga na directeur ya communication Eric Nyundu ayeba na ko tenir compte de ba communicateur nyonso oyo ba communiquer pona tata mokonzi ekolo basa la partie privée basa la makamuna 4 minutes na kobata mate baza ko interpeller ba communicateur oyo ba communiquer même pas na komba tata mokonzi ekolo oyo ba se sacrifier même pas pour la ligue oyo mais bango ndé boza ko benga bango bo mwana ndé boza ko pesa pas la responsabilité biso ba somi ba congolais oyo ba yebi biso ba dès de première heure to bundana tata kondo Etienne Tshisekedi kino le to ko accompagnement na mboka Félix Etienne Tshisekedi mais boza ko tenir compte na biso te comme si boza ko mona biso ne ba ta vérité o to bundila ka mboka na bosolo nde bo ko kotsa biso te na makambo bolingo bosala ko ba kope mabi mais ndoka neso bo ko communiquer pour la chef de l'état na ndenge ya voix normal bo tenir compte ba communicateur nyoso tout mais soki bo sala na ndenge hypocrisie merci beaucoup mba ngoka na ndenge bo ko sala wana ya kinjonzi na ya kimino kwa mboka ça ne dérange pas. Pati Malanga, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Je retourne rapidement de l'autre côté de la régie finale pour pouvoir vous balancer la page publicitaire des Canal Kin Télévision, service commercial Samson Ilunga. La pub.